même si d'ailleurs ça dit pinanga toujours comme on a aigle donc ngala za pona mutunyo nyoso na ibisa bino pona mambo affaire egola que akosa la pleine stade de Marti tanga betaka avant même abeta na lubaya maître JC Katanga balobi ayaki ko consulter yo pe bino bolinga ko loba vérité te to solo na vérité to comme na biso ko chité balobi ke faire egola ayaki ko assister yo ko consulter yo pona osimbela ye makambo stade parce que yo pe kaka muto simbaka fali na martyr senga ki balongola eloko wana d'ailleurs kutu na ko informer bino bat baloba ke fali tango asidisi martyr na ye yo okendaka ko longola eloko moko kuna Ngana ebisio na bengi déjà l'esprit. Madame de l'eau, à votre puissance et à votre force. Tozo bengayo, yaka ko boma bougie oyo. Sikoyo, beret rouge, aza teti de bateti. Misu ya ba Congolais, yewana. Misu ya mama Karine Mokonzi. Yende mutinda mina yawa. Yangoyo, mama Karine Mokonzi siko vandi. Tala awa docteur spirituel JC Katanga. Azo boma bougie na musika. Esika uvani na ndaku na bana na yo. Landela yango bien na libota na yo. Esprit moko boye azalaka na ndako ya fali. Esprit wana suki kombone nani bolobi? Marie-Jeanne Bololé na Marie-Jeanne Bololé. Loko moko milimo mabeza la kana kati lupango na yo. Mais tozana cameraman azawana ko ndikozwa ba image ya Marie-Jeanne Bololé azawana aza esprit ya mai babenga ke madame de l'eau Marie-Jeanne Bololé akotanga na mai abima na mukila azawana na ko permettre ke nozwa ba image mais ngai naza mutu ya ba artiste nyonso ya mboka na biso congolais ngai ba musicien nazalaka na bango bien ngai naza pona ko bebisa réputation ya ba artiste musicien te parce que Fally c'est un grand homme azamuto yo azosunga pe Fally Ipupa azamuto akotanga na ba débat kilikili ya batute azamuto aza polémique te asala musala na ye en tant que un grand artiste ya mboka na biso Congo et même nga na lingaka ye c'est yango mone nazobeta bino sini oyo voilà aigle ego la zande kona siko JC Katanga loko nini oyo Fally azana ngo ofera zangi nango na niveau ya spiritualité na boyebi na bon na niveau spiritualité toko comparer musique ya batute mutu na mutu azo travailler na lulenge ya yebeli musala na ye JC Katanga docteur spirituel ngai yo na lemba na likambute nyonso zo luka ezali nazali docteur spirituel ozana poso vanda na ebonga na yo batungisa yo te ko banga te nazali ba guerre ya este bozala kimia botopesa confiance na mokonzi ya mboka ngai te mutu na sali yango okotambola na ba magicien ndenge na ndenge bana ngo te c'est-à-dire pozala un vrai magicien il faut zala na ba rituel oyo tala yango la maîtrise de magie comment on dit qu'on maîtriser magie et puis kozala un vrai docteur un vrai magicien faut zala initier mama Karine Mokonzi en tout cas ngai JC Katanga nazobeta sete na pesi na yo mbote ya makasi ya respect na libota no mobimba docteur spirituel JC Katanga ngai en tout cas pesanga confiance na chaîne na yo na ye mobimba la numéro na ngai yango wana 089 43 22 704 081 84 121 aina bino moyo to eba ezali kaka ye moko le gourou du temple JC Katanga nde mutu ayebi nyonso o ezali ko salama est-ce que moto ya JC Katanga na bougie ekokufa to ekokufa te to s'abonner biso tout chez Mokonzi officiel pour les informations Karine Mokonzi la baronne na yeli susu toko bunda na nzoto te Big up fire on fire Karine Mokonzi c'est juste un big up Karine Mokonzi la baronne Boyokini mbote na balandi nyonso ya chez Mokonzi officiel partout bozwami
Nzambe azala na bino abatela bino po biso tozalaka na rien que pour na ko informer bino na makambo oyo nyonso ezoleka na société vis-à-vis environnement oyo totambolaka. C'est toujours votre humble serviteur Béret Rouge, hein, soda makasi, soda oyo azotambola pour na kosalela bino musala ba bazali libanda ya mboka ba bazali partout dans le monde moya ko situer bisika bozali ezate. En tout cas na lingaki na nous na pesa na nous bonne fête de la femme na ba maman nyonso oyo bazali partout na monde oyo ezali mwana bino bisika bozali nzamba batela bino azala na bino po bino batu bosala ke biso tozala. En tout cas na repesa mbote précisément na ye moko Karine Mokonzi Sinorita la baronne la patronne maman internet maman YouTube nzamba azala na yo abatela bino esika yo ozali. Ouais, balandi nyonso ya chez Mokonzi officiel boyebi ke réalité ba changeaka yango avec Béret Rouge réalité kotika la kaka réalité. Nalobaki lelo il faut na faire découvrir bino bansintu hein oto bengaka ba koko bato bazana 3e œil to 4e œil bato bazala ba visionnaire ba monaka makambo oyezo lekana kati ya mboka na biso vis-à-vis ya ba réalité nyonso quel que soit na musique quel que soit na domaine ya football quel que soit na domaine ya politique oyo biso tozo vivre carence pasi awa wana kati ya Kinshasa nzala eleki ya nga na lobaki te ifuna kende koluka bato oyo bazali ba visionnaire bato oyo ba monaka oyo ba sololaka na ba konzi oyo ba sololaka pe na ba homme na bato ya esprit. En tout cas lelo sans plus tarder na lobaki na kolukela bino moko ya ba guru ya mboka oyo yo JC Katanga na za sirbino nyonso boyebiye azali susu muta ko présenter te na ko sepela ye moko a se présenter na nous na balandi nyonso ya chez Mokonzi officiel. Bonjour le grand maître JC Katanga. Bonjour le grand journaliste Béret Rouge. Venanga JC Katanga. Bonne santé. Santé calme. La moni délégation ya maman Karine Mokonzi comme ninga la terre donc Teresa Koinda. Teresa Koinda kaka ndenge lobi prête tozo sala musala na biso tozo tambola yango tolobaki lelo to yambana no JC Katanga to meka ko partager pendant 20 à 30 minutes to yebana no nini eza malamu nini eza mabe prêtre bonne santé nanu ya yo. En tout cas santé ezaki toko makasi mboka ezokende ndenge nini bakoko balobi nini milimo balobi nini. En tout cas Béret Rouge eloko nazo confirmer yo papa journaliste nazo confirmer na chaîne ya maman Karine Mokonzi. Donc Mokonzi mboka Kwantombolo président Fati Beton azo sala musala ezo monana pe azana souci ya biso ba congolais donc biso peuple congolais. En tout cas Mokonzi mboka Fati Beton azapenda mukengeli ya ba congolais ya solo po azana ba vision ya kitoko po na mboka na biso Congo. Donc obazolo ba mabe po na président de la République président Fati Beton. En tout cas, balongo na mboka na biso Congo. En tout cas, comme obandi kaka na président na roleka yo lobi président sala musala kitoko JC Katanga. Yo za muta 3e œil. Guerre ezobundama na est. Batu bazokufa. Bino boza batu ya milimo. Bokoki osala quelque chose te pona est bo sololi na Mokonzi mboka meka kopesa bino makoki oyo koki osala ke hémorragie oyo eza na est sila. En tout cas, nazo ko assurer bino que hémorragie eza na est ezali près ya kosila. Ezali près ya kosila. Parce que Mokonzi mboka nyonso oyo ezoleka na este eza na matoi na ye. Nyonso oyo ezoleka na este eza na matoi na ye, eza na motema na ye, eza na misu na ye, pe azobongisa yango nyonso. Ba disposition nini déjà bozu oyo boyebi déjà ki tozo kene déjà na alignement otokoki ko bongisa en tant que ba voyant en tant que batu ya spiritualité. Merci en tout cas makamba guerre ya est hémorragie ya est papa journaliste au lobby Mokonzi mboka Kwantombolo président Fati Beton eza na matoi na ye eza na motema na ye ayebi oyo azo sala parce que aza makasi na diplomatie. Pe aza mayele, aza président, aza n'importe qui te. Aza président ya Bwania, ya mayele, aza très sage. Ayebi oyo azo sala pona mboka na biso Congo. Nga nazo assurer bino, ce n'est pas n'importe qui, président Fati Beton. Ayebi oyo azo sala. Président c'est pas n'importe qui mais guerre oyo umeli. Nga nazo lobaka ngo med fois.
bino bozana mboka awa bokoki otala pe ke souci bato bazokufa kuna tomeka pe nanu kosolola na mokonzi mboka tokende na minduki te peut-être na niveau spiritualité pour prière bato basali ba prière guerre ezosila te. Est-ce que tokoki o changer pe domaine te totala na côté ya spiritualité bokoko tomeka kosilisa makambo yo? Merci papa journaliste, ozana raison. Mais sur le plan spirituel, tozo bongisango ensemble na mokonzi mboka. Biso sur le plan spirituel tozo bongisango na musika. Pe mokonzi mboka makambo ya este. Lokola azali mukengeli ya ba Congolais. Azobunda na nyonso kopesa nga confiance. Pe to pesa mokonzi mboka. Président Fatou Beton na Mama Denise, première dame, to pesa bango confiance. Na ba autorité nyonso ya mboka na biso Congo, to pesa bango confiance. Sur le plan spirituel, ba pasteur, ba to ndenge na ndenge ba sambeli. Bino bolobi ke simbite, mais ngai en tant que docteur spirituel, naza ya kati na ebi o nazo sala. Bozala kimia, bozala na confiance ya mokonzi mboka. Président Fatou Beton azali papa ya bana, azali mukengeli ya ba Congolais, ayebi oyazo sala. Biso pe sur plan spirituel, toko senga na nzambe ya bakoko, makila ya ba Congolais ekotanga lisusu te, bozala na kimia, ngai bo pesa nga confiance, to pesa pe mokonzi mboka, président Fatou Beton, to pesa ye confiance. Pe ba autorité nyonso ya mboka na biso Congo, to pesa bango confiance. Voilà, merci Bolandi wana déjà tout solo concernant makambo ya Est. Maître alobi to pesa bango confiance ba aussi sa hémorragie ya Est. Maître tokota na muzindo ya lisolo na biso lelo toyoko ya mbona kati ya sanctuaire na yo awa tozomona babiloko nyonso eza awa moya kotanga bakombo eza te namoni babiloko tout namoni ba aigle namoni ba pyramide ba makambo ebele. Maître jise katanga pona ko banda na lingaki na tuna question o ba imboka basengaki na tuna yo balobi Marie-Jeanne Bololé na yoki yango kaka pe tango nazoya babi Marie-Jeanne Bololé oyo fali ayemba jise katanga muta pesa fali di Cap la merveille kriwana ya Marie-Jeanne Bololé pe na kolanda lisusu balobi ozali na elima moko na kati ya lupango akombone Marie-Jeanne Bololé okoki oloba nini na question na baye bakozwa chance ya kolanda biso? Bere rouge mama Karine Mokonzi na pesio mbote Maman Karine Mokonzi, les baronnes. La baronne. Voilà. En tout cas, je sais qu'Atanga, Biso, Tozaliawa, Tolingi, Cheno, Yokendi Liboso. Si. Mais, Nazo Senga, la Pessiga Mbote, Nalibota Nyosokuna, Maman Karine Mokonzi, au soutenir Soda Nayoawa, Beret Rouge, à Poisa Maele, dans les grands caméramens, Tozanayawa, mystique. Wazo Zobe image, donc il y a Zotika Taï le côté. Mais, caméramen, ils ont Boujo, bien, yango yo, Tozo Pelisango. Parce que balobi guerre ya est hémorragie ya est ezosi la te. Awa tokocha malédiction na kati ya bougie. Bougie okande ezopela boy. Tokocha malédiction na kati ya bougie. Bougie oyo tokocha ngo malédiction. Bougie na koboma ngo na musika bougie ekufi. Parce que bougie ndenge eza bomoni yango. So na cheboy ekufi. Mais na koboma ngo samu pepe. Samu pepe bougie ekokufa. Po boyeba ke hémorragie ya este kosila po boyeba ke ba érosion ya mboka na biso Congo naza prêt ko silisango po boyeba ke muto babwakeli malédiction tokolongola yango muto ya kenda poto misala te mukanda te bakindoki elata bango na famille mobimba libala malonga ezate bobanga te bana poto partout dans le monde. Donc chaîne ya Mama Karine ezosala makambu biso pe tozolakisa les vraies spiritualité bunzambe ya solo kati ya batu yango parce que bunzambe ya solo eza caché bougie yango yo mais nazo bomango en distance mais natiki yango na dio pela tozo tia déjà malédiction loba na ngaki na tuna question ka kozonga ndengo lobi bandeko bougie oyo yo maître biso ke akoboma bougie na musika nga na ke bougie moto boye po ekufa il faut ko fula il faut ko poussa na pemeno l'exam pepe po ekufa mais nanga ina bino tellement nga na za beret rouge du peuple hein batula mpaka bamona mpele ngai funa mona bougie ndenge ezokufa jise katanga kozonga kaka isiko lobi ke baye bazozwa mabala te baye bazozwa mukanda te est-ce que muto aza na poto
oyo ifu bapesele mukanda kuna yo kosala ndenge nini mpona yo oza na Kinshasa moto aza na poto osala mystique bapesa moto wana mukanda ekozala ndenge nini nanu esalamaka ndenge nini mwasi aza na mobali te aza na libala te osali makambo mwasi azwi libala kuna ezalaka ndenge nini mekana niko expliquer baabone nyonso bakozwa chance kolanda biso. Merci les grands journalistes Béret Rouge du Congo. Mboka na biso eza na posa bato makasi lokola bino bato bayebi musala ba grand cameraman no babela mokongo te ou ba telema pena bupikidiki mokongo akoba donc ndenga nazo bisa yo ke bato basi o bazangi mabala bakozwa mabala ba mibali o bazangi basi ya kitoko bakozwa pe basi ya kitoko o mwasi no linga makasi bo balana na ye bo bota makamunyoso akimi oke esika mususu tokozongisa na mystique preuve tozozonga na bougie bino moko bozomona bougie yango yo ezopela mais nazo tiango malédiction esprit délateur au nom des quatre puissance du feu puissance de la terre puissance de l'eau esprit de la terre au nom des quatre puissance du feu puissance de la terre puissance de l'eau bougie na cheyo malédiction ndengo zabui ozo kufa tangu yozo kufa bereru jako peliso ko pelate me ngai na kolongola susu malédiction kati na yo pona pelisa yo po batu nyonso bazolanda biso mokili mobimba bamona ke wi bougie kufa ki na mystique pe ba pelisi yango pa Béret Rouge du Congo e pelite me kasi nga moko jise katanga na kolongola malédiction pe na pelisi yango e ndenge moko tokoki pe tozongi na question ya Béret Rouge du Congo ndenge ni toko salisa batu en distance c'est-à-dire na musika toko sala misala ba appel vidéo ezali ya ba WhatsApp ba téléphone ezali ba numéro na ngai Béret Rouge du Congo les grands monteurs azawana ba ko tiango wana ezoleka nyonso ekoleka na musika misala nyonso lingi to sala na musika yomoko olingi pe oya si le terrain yomoko o mobali mwasi mobali akima mobali akenda mona na lisusu te atika ya koma na foyer mususu akozonga ozasio nyonso tokosala akozonga pouvoir ezali Béret Rouge du Congo. Mais oyebi ke jise katanga tozozonga na likambo ya bougie kaka koboma bougie mais oyebi ke bato ebele bakoma kobango mono te makambo ebele koma ya lokuta boye na boye est-ce que ceux qui na sali pena na se donner kozala ya solo mobali na nga ozonga bato bapozaka biso ba question trop ya koyeba vérité est-ce que preuve yango yo bana poto mokili mobimba les grands caméramen izwa yango bougie yango ezopela kobanga eloko te na musika tokosala makamuno ekosimba nyonso zoluka eloko eleki spiritualité na mokili ezate bougie yango ezopela botala yango malamu na poza yango awa pembeni ya Béret Rouge du Congo bougie yango ezopela na kosala rituel nanga bougie ezokufa na tiango déjà malédiction ndenge za boye déjà za malédiction na tiango déjà malédiction ça va donc yo poser no ba question ngala zoko évoluer na puissance nanga magnétique pas komona bouger zokufa jise katanga na tuna kyo question devient ngai ya makambo ya Marie-Jeanne Bololé et surtout na yebi ke na moni yo pena ba musicien ebele ko tuneza musala na biso parce que tozomona ezosenga to tuna na bato pe batuna ka biso ba question so yambi jise katanga tuna yeboy lelo na moni yo na ba musicien ebele na ba photo moyen ya reparcourir yango ezate na moni na ba fali na moni na ba ferre na moni na ba Weranson ba waze quoi na lingi na tuna yo question est-ce que ba musicien na biso ya Congo ya domaine na musique lelo basale la rapé oyo to bengi fétiche non tango za docteur spirituel esengeli ozala mutu ya ba secret soko ozala ba secret te okoyamba ba grand responsable te pe ba autorité minene te si c'est-à-dire spiritualité oya solo mutu nyonso asalelaka yango mais dans l'obité que un tel a ça la fétiche, un tel a ça la fétiche, non. Et là, l'équipe spiritualité, Béret Rouge du Congo, exact. Le vrai Bunzambe a solo est caché. Je pense au sala bémission, na batu ya ndenge na kotanga bakombo na bangote. Si. Mais na mokili mobimba, cameraman izwa oyo, eza trésor mystique, prière de foi et de force. Un vrai docteur spirituel, il faut en avoir rituel. Même un vrai pasteur, ou a tangi cours biblique, ou a diplômé, a zuba diplôme naye. Du un dimanche, a te yakana Bible. Si ko yo zo komi kumisa, o nga naza docteur spirituel, nga naza nganga, naza magicien, naza mukonza bandoki, naza boy. Qu'est-ce qui prouve que vous allez magicien? Qu'est-ce qui prouve que vous allez
un docteur spirituel, il faut la initier. Et pour un docteur spirituel, il faut la initier. C'est-à-dire le rituel yango. Oyo, muto aza possédé na ba démon. Yango ba grand exorcisme, c'est très ancien. Mais au kotambola au sala bémission na bato ndenge na ndenge banganga bato bazoko mikumisa baleki banganga nyonso ya mokili mobimba bazana ba rituel oyo te. Il faut la initier pour en connaissance oyo. Il faut aller un vrai docteur spirituel. Tala lisusu awa. Muto aza possédé na ba démon. Il faut aller na secret ba grand exorcisme oyo. Yango. Siko soko za initié. Cameraman bendango bien. So za initié okozana ba rituel ote. Ozomona. Siko bougie yango ezopela. Mais na tie malédiction awa. Pasteur moko akso bouger yango te siko to mona yango parce nga pena. Mais là ozomona yango sikoyo nga nazo évoluer parce que ba esprit to invoka bango. Ba esprit bazuta na ba terrasse. Ba esprit bazuta na ba terrasse. Ba esprit bazuta na ba terrasse. Bazuta na ba grand forêt. Na ba grotte. Tanga nazo benga esprit. Azoya. Nga na ebisio na bengi déjà ba esprit. Madame de l'eau, à votre puissance et à votre force. Tozo benga yo. Yaka ko boma bougie oyo. Sikoyo. Beret rouge. Aza teti de ba teti. Misu ya ba Congolais. Yewana. Misu ya mama. Karine Mokonzi. Yende mutinda mina yawa. Yangoyu, mama Karine Mokonzi siko vandi. Tala awa docteur spirituel Jise Katanga. Azo boma bougie na musika. Esika uvani na ndaku na bana na yo. Landela yango bien na libota na yo. Mami abanga makambo yo. Yangoyo bougie yangoyo. Mama Karine Mokonzi yangoyo. Bougie yangoyo. Parce que mwana na yo awa beret rouge soda na yo aye. Ngande tembe. Alingi a vivre. Ndesiko lelo tozo lakse ki Saint Thomas. Qui Saint Thomas kuba monanga kuba kuikila. Voilà, buka mona buka kuikila. Yangoyo. Les grands caméramans na yewana. Yangoyo. Donc tala biloko ezala le temps tozo zela esprit bazo koma tout de suite baza déjà na nzela. Po ba yebi ke na bengi bango. Donc bengi bango bazoya. Bazoya déjà madame de l'eau. Tala ba grand grimoire. Na yebite. Est-ce que grimoire oyo partout yo tambola. Aussi mona grimoire ya boui. Pose à la un vrai magicien. Je sais que tozomona ba livre, tozomona ba livre mais mboka yo tozomona érosion eleki ba makambo ebele mboka yango tozali na bato bazo vivre en fonction de la spiritualité mais tozo souffrir kaka ça dû à quoi? Merci Beret Rouge du Congo landa ngai onazo bisayo. Nataliso kaka mwa muke. Mboka na biso Congo bazo ba isika ya ba cimetière comme commerce. Ça c'est un. Et si ka bazo tia ba cimetière bazo pona lisusu te. Tala cimetière ya Kimbensik. Est-ce que zalaka lisusu? Ezala lisusu te kufa. Et koma bandako. Bandako abatu. Hein? Même ngai belle-mère na ngai. Mama Bukino na nga kufa bakunda ye na cimetière ya Kimbensik. Il y a un jour famille ya mama Bukino na nga bakenda na Kimbensik bakende kotala cimetière. Il y a des femmes Bukino. Bakende kotala boy. Et koma ba parcelle. Bandako abatu. Est-ce que ba regret ya ba ancêtre na biso? Est-ce que Batou Bakozala Malamu? Ça c'est fort. Cimetière fait à la respecter quand même. Cimetière fait à la respecter. Mais ce qu'on tango, si qu'on doit respecter, bah oui, respect à bah oui, exacté. Est-ce que Yomoko, les grands journalistes, Beret Rouge du Congo, est-ce que respect à bah oui, ezali? Nambo Kanabiso. Te wana pena na wapeso raison respect ba oui exacté donc bembe comment négliger ba oui ba comment vraiment négliger wana vraiment zana raison. Donc respect ya ba oui ezali susute batu nyonso bazoko viser kaka mbongo na bango. Ba koma na bango ka ba millionnaire. Respect ya ba oui ezali susute. Et yango nazo bisayo lelo tala ba érosion na mboka na biso Congo, tala ba inondation, tala ba kambebele belezo salema, ba maladie ya marque na marque. Batu musu bazo ba mvutuma ya ndenge na ndenge. Mengai docteur spirituel Jise Katanga na telemi pona kosunga mboka na biso Congo, pona ko soutenir ba vision ya mokonzi ya mboka Mkwantombolo, chef de l'État, président Fatou Beton.
Merci JC Katanga ozali pona ko soutenir mokonzi mboka na tuna ki opé question malgré oboyi ko fungwa manyoso olobi ezali secret mais na linga kina tuna lelo yo ba homme politique oyo nyoso bazo travailler na gouvernement oyo bazo salela biso lelo yo toyoka kapeke o puissance 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 Madame Delo Beret Rouge alinga vivre na kati ya bougie oyo. Cameraman, zwa yango. Madame Delo. Beret Rouge andimite ke malédiction eko kota na bougie. Mengana yebisi ndenge bachaka malédiction na nzoto ya mutu. Babwakela mutu maladi, bambasu, ba mauvais sort, ndenge pe tochaka pe sort na kati ya bougie. E yango ngai, docteur spirituel, grand maître JC Katanga, na tche sort na kati ya bougie. Na lingi bougie oyo ekufa na présence ya Beret Rouge akende na sango ke ngamoko na monaki kutu semie na boma yango apeli sango yemoko na bomi Beret Rouge peli sango ba monaki yemoko pelisa ki yango cameraman azozwa yo peli sango yemoko apeli sango tala bien yango ali umeli kutu te sikoyo awa na chepe kaka alimeti awa puissance Madame Delo na benga kiyo, Madame Delo, yaka, Beret Rouge à vivre événement. Beret Rouge à vivre événement. Bougie oekufa sikoyo. Puissance, Madame Delo. Puissance, Madame Delo. Puissance, Madame Delo. Madame Delo, toyambi délégation ya Mama Karine Mokonzi. Beret Rouge du Congo. Alinga vivre. Alingia mona bouger kufa yango moko. Na puissance à magie. Puissance à magie. Madame Delo. Miracle. Madame Delo. Madame Delo. Les grands grimoires du dragon rouge. Le grand grimoire 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 du dragon rouge. Tala barituel abouy. Pour maîtriser la magie. Ce qui mutu aza initié, agozana barituelo. Mais ve ba misusu pe baloba romona pe azune kaka ba livre mais kati pena boye makambo izate lokote ma ba yango itozana ngo pembene na yo. Yango tozana ngo. Po moni mukili batu bakoma ko bango romona mutu azana posa pena ya makambo. Mais akiko kutana na batu mususu komona onga JC Katanga mais JC Katanga te ya makambo ya lokuta puissance Madame pena ifuna mona bougie oyo yango moko ekufa ndenge balobaka ke zibula miso mwene lobaba Kongo donc tozotala bouger kufa mais ndenge bakoko bazoya te maître yozela na yebi ke okangi ba goutte parce que yozali Beret Rouge du Congo délégation ya Mama Karine Mokonzi. Pour y mourir Mama Karine Mokonzi azaka grand teti de bateti ya sambela ka mingi omona boye prière qui makasi ko mina ngwa peine ko sambela ko mina ngwa peine parce que ko mi mama bana maman responsable mais ngana yebi Karine Mokonzi c'est un teti aza femme courageuse moi je abundaka puissance Madame Delo puissance Madame Delo puissance Madame Delo awa bakangi ba goutte pa ya Beret Rouge du Congo alobi en tout cas viens à JC Katanga kokobuma bougite ba esprit bazo komate alinga vivre yango bana Congo partout dans le monde mokili mobimba bana poto na ebike misu na bino ezali wana na kati ya basalon na bino bozotala talango bien ozomona bougie yango ezopela et muto apelisi yango yemoko ngamoko mutu na pelisi yango nazozela pe kufa yango wana après ngala bandela susu ko pelisi yango epela te ndenge via loba voilà pona minute o malédiction c'est côté na bougie. Bougie eza simple bougie hein mondele asala kango yango una bengi malédiction déjà eza na nzela yango sauf ka keza bougie ya rouge n'importe bougie to ko bando sala na biso ba mission esuki awate awa loko na yambi chaîne ya Mama Karine Mokonzi
hein? Donc tous ensemble, hein? Donc ils ont émission à Soukate, tous ensemble. Tout le monde sala be émission en ndenge na ndenge. Donc sala pe be émission beaucoup monde na loso na huile ndenge ko sala makambo eza ebele. Mais tokena na bougie pour batu bayeba ki na musika pe makambo e salemaka parce que awa ils na singa moko te o iza hein lié na bougie. Ils ont ba puissance magique. Voilà, yango nazo évoquer puissance et comment directement. Madame Delo, en attendant vous poser une question. Oui, nalinga kina bakisa lisusu ko tuna boye maître livre secret yango. Na ebite na kati ya Kinshasa awawa ndenge yo zali na 3e A na ebite nani mususu oyo omonaka ke asalaka makambo yo koki ko accepter en tant que maître wa salaka musala. Puissance Madame Delo, caméraman Zouaye. Puissance Madame Delo. Le grand grimoire du dragon rouge. L'art de commander les auspices célestes, aériennes, terrestres, infernaux, avec le vrai secret de faire parler les morts. Puissance du monde invisible. Puissance du dragon. Seigneur des dragons. Puissance, 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 puissance. Caméraman Landa est bien. Puissance. Nazomona bouger comment bimsa milinga. Puissance. Puissance Madame Delo. Et que présence no ezaliawa. Puissance. Puissance. Awa bere rouge di Congo zo kanga ba gutabi bouger kufate me bana poto partout dans le monde. Bolanda makambo yopo chaîne ya mama Karine Mokonzi ezaliawa. Donc eza ma beza na terre. Puissance. 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 Mukonja mboka président Fatih Beton ngamona no abazo tshela tembe yo moko landa première dame Maman Denise ozomona. Puissance. Puissance Madame Delo. Caméraman ozozwa. Puissance présence nabino et awa. Les grands grimoires du dragon rouge. Les grands grimoires du dragon rouge. L'art de commander les esprits célestes, aériennes, terrestres, infernaux, avec le vrai secret de faire parler le mort. Puissance du monde invisible, monde de ténèbres, monde des esprits, esprits sortilèges. Prince Belzébuth, le grand Satanas. Prince Belzébuth, le grand Satanas. Puissance. 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 Balandi ya chez Mokonzi officiel tozomona awa démonstration biso musala na biso eza koya kozwa ba image ko diffuser na bato oyo bazali musika toponaka image te tozozwa nyonso iskita yonde ya kopona c'est apprendre ou à laisser awa tozali na sanctuaire ya maître JC Katanga esika oyo tozali komona démonstration spirituelle oyo ye moko ebisi biso ke bougie ekokufa yango moko parce que akotisi malédiction na kati ya bougie oyo abengeli biso milimo ya terrasse milimo oyoyo oyo ifu eya koboma moto oyoyo ezopela na bougie oyoyo yango biso ngai en tant que béret rouge nazali awa pona kotala pona komona pona ko comprendre elongo na bino parce que balobi TV eza radio te mukolo TV ekoma radio béret rouge akotika musala oyo en tout cas miso na bino ezala ya kotala vraiment attentivement esika oyo moto oyo tozali komona ezobunda na ya kokufa c'est que molimo ngo azali awawa to ayena nuté ngai na bino moyo to eba ezali te ezali kaka ye moko le gourou du temple JC Katanga nde mutu ayebi nyonso oyo ezali kosalama est-ce que moto ya JC Katanga na bougie ekokufa to ekokufa te
ngai na bino nyonso tozali kotala biso tozali na biso bato oyoyo topanzaka kaka sango koya kozwa information tozali na eloko moko te na makambo oyoyo soki molimo ezali ya koboma bougie en tout cas kolo Yesu Masiya épargne biso voilà tozotala na bino elongo démonstration ndenge nini oyoyo bougie ekomi kobundana pone kufa. Voilà, na kati ya sanctuaire ya maître JC Katanga précisément na Mitendi, ba nyonso ba kozala na besoin ya ko contacter maître JC Katanga, bokozwa numéro na ye, bokozwa adresse na ye, ye moko akopesa pe pona ko lakisa bino esika nini oyoyo, ba e balinga 3e œil ba koki komona les gourous du temple JC Katanga na ba démonstration moto e bandi ko papakana, o biso to lobaka na munoko na biso ko papakana, donc obundana pone kufa. Boye ba yango bien que na niveau ya spiritualité za karate ke balobi boye mbala moko esalami ezana milimo oyo basengaka ifuya oyo to mesana komona ezala kaka loba boye papa esalami mais oyo bozo sentir que quand même on a eu le temps mettre à 8 ans na ya ko invoquer ya ko sala ba démonstration na ye oyo tozo senga kaka ko boma moto parce que ce qui ezala ki facile ke ezana ngo ya lokuta ko boma moto boye c'est facile mutunyo sako bomana mais tango ekoti milimo oyo ngana benga kake milimo ya 3e œil c'est que pona robomango c'est pas aussi facile tozomona bougie e bandaki kokita malembe bougie ekomi kobundana pona ezongisa pe molimo ya moto nango esike utaka na kati ya almet voilà elongo ngana bino tozotala la démonstration maître JC Katanga zo saela biso pona baye bazali na tembe baye babungisa mibali na bango bakenda baye bazali na posa ba regane mibali na bango ba poste ya misala biso toye kaka kozwela bino image parce que ezali musala na biso ya ko diffuser image pona bino bomona réalité réelle sur terrain avec les gourous du temple JC Katanga yeyo tozomona démonstration awa na kati ya sanctuaire na ye maître azobende la biso milimo oyo ekoki koboma moto voilà baye bazali na Brazzaville baye bazali na Belgique partout dans le monde ezali ngai beret rouge teti na bino oyo azotali longo na bino démonstration ndenge nini bougie ezopapaka na pona kokufa voilà tozomona moto ezalaki ya munene moto ekomi kokonda na yebite maître Zola biso pe ba sinomètre au sala na misapi c'est très important. Puissance bougie kufa. Bougie kufa. Est-ce que beret rouge bagouti na ye oya kangi pona ngai? Fidèles abonnés de chez Mokonzi officiel. Karine Mokonzi la baronne, hein? La baronne. Omoni na pesi mbote soda na yo beret rouge du Congo. Akangami munoko parce que ngala lobi bana poto partout bozali mokili mobimba ba livre ngate muna sali yango ba livre oyo eza ba livre oyo ya ba rituel ya ngaite mutu na sali yango okotambola na ba magicien ndenge na ndenge bana ngote c'est-à-dire pour zala un vrai magicien il faut zala na ba rituel oyo tala yango la maîtrise de magie comment on dit qu'on maîtriser magie. Et puis qu'on a un vrai docteur, un vrai magicien, il faut l'initier. Hein? Comment vous avez initié des gens qui ont dit mais tu as la bougie, si vous êtes spectateur, bino boza bana poto bana Congo, almet yango, na bougie yango, pelisa yango, zoyez bien caméraman. Bougie ko pelate. Kili nenge na bisaka bino ke beret rouge du Congo, tozo sala ka musala. Maître JC Katanga alobaki atie malédiction na kati ya bougie oyo moto ekokufa. Selon l'esprit na ye oya bendi ngape na tiaki tembe po balobi biso nde eloko koboma biso ezai tembe maître alobaki soki abomi yango ngai na kokoka kopelisa yango te elongo na bino nga nazomeka kopelisa bougie oyo eza kaka bougie tomoni kati eloko te nini moko te ngape maître na koki opelisa oui pelisa bougie normale yango ezangi malédiction yango voilà pelisa lan oya facile yango oyo ezangi malédiction voilà yango pelisa sko oyo où est la malédiction? Bota la différence. Bota la binomoko. Ah, tu as le mettre. Soyez bien. Pelisa mususu. Almet aux allons ébélé. Ada ceux qui almet aussi là. Continuez, yangwana. Soyez bien caméraman. Pelisa. Bougez boy ko pelisa la malédiction. Pelisa. Bougez la malédiction. Bota la différence. Banapoto. Partout bozali mokili mobimba yango wana pelisa lisusu
Bana poto mokili mobimba batija le mettre faut chaka na se hein. Talaka bien. Bougie normale yango ezangi malédiction talango. Yango epeli. Siko peli sawana. Bana poto mokili mobimba bozo mona malédiction côté na bougie. Na bengi ba esprit sortilège. Siko. Est-ce que olembi yo moko loba? Oiza problème te yango. Oiza problème te. Oiza na malédiction te bana poto yango yo. Oiza na malédiction te yango yango. Peli sa siko wana. Po yeba magie ezali, la magie existe. Au monde qui est pelité. Pelisa kuna. Talango bien. Bana poto bozomona. Mokili mobimba bana Congo. Ba autorité mboka bozomona. Même si bino érosion aussi là. Siko yo yenda pesa nga permission na longola malédiction. Autorisé ngai. Donc siko yo to solo na maître. Ndenge otie malédiction na kati ya bougie. Nako longola ngompe siko yepela. C'est que nga ndenge nazo pelisa ezo pelate. Toloba boye. Moi si oyoyo mobali ya kimayi. Voilà. C'est que okoki ko zongi sa pe bolingo wana ezonga. Mais yo moko zo vivre pour voir. Moi si oyo bakanga ye na ba famille na ye. Oui. C'est que ozape capable ya kolongola malédiction wana. Mais nazana ba exorcisme, ba intellectuel bazolanda biso yango yo. Ba secret ba grand exorcisme. Ce qu'on a battu o bazana poto a umeli asali 56 ans azalaka na mukanda te azana posa ya mukanda okoki ko sala nini pona ye. Nyonso na ko sala musala pe akozwa mukanda. Pende nazabu na bana na poto ya ndenge na ndenge. Na ko sala musala akozwa mukanda, mutu azana ba malédiction na nzoto, famille na bango kindoki, ba blocage, ba se kitoko bazo bala te. Ozana chance ozwa mibali ya bien mais ba promesse na ba promesse. Makambu o mobali wana zolo bazo réaliser te olingi ke to kangelo mibali wana basunga yo batombola pe libota na bino nyonso na kosala mwana no bapesa kindoki kolongola milimo wana kindoki ezali mwana no akoma na milimo ya komelaka masanga ba cigarette ba drogue to kolongola ngo nyonso bakanga ndeko no azana prison na kosala ebonga na yo place osala kana musala to bongisa mamunyoso oza musicien obetaka musique succès zate nyonso zuluka na kosala. Siko malédiction yango na tiena bouger. Na longola malédiction pour bouger au pelisango, ba spectateur balanda. Longola malédiction na meka lisusi ya suka ponga. Mekisa suka bona tala zwa yebe cameraman. Po ya za tembe mingi bere rouge di Congo. Yango wana. Bino moko ozomona bana poto yango na pelite. Longola malédiction. Siko ngala zo longola malédiction na présence na bino moko. Madame de l'eau, longwa na kati ya bougie oyo. Esprit magnifique. Esprit diabolique, longwa na kati ya bougie. Bougie zonga na vie na ye normal. Esprit diabolique, longwa na kati ya bougie. Esprit diabolique, longwa na kati ya bougie. Bougie azonga na vie na ye normal. Esprit diabolique, longwa na kati ya bougie. Bougie azonga la vie na ye normal. Appela normal ndenge ba bougie nyonso epelaka. Esprit diabolique, Madame de l'eau. Pelisa yango sikoyo. Landa e cameraman. Zoyez bien. On a beau mieux. Pelisa. Longo la mette. Yango la magie. C'est la magie. Hein? Loba yomoko. Hein? Bere rouge di Congo. C'est quoi ça? Pelisa. Donc, ndenge za malédiction lungwe bouger. Loba ba la poto ba malédiction lungwe. Expliquez bango yango la. Ouais, kuba mona kuba kuikilanga donc to moni démonstration parce que toza vraiment les grands caméramans ozomona maître c'est la magie démonstration ya bougie à live ngai alobaki ate malédiction na kati ya bougie soki abomi bougie wana nga na kopelisa ngote bino moko bomoni na pelise boy alongoli malédiction tozongisi yango ezongi donc cela veut dire que batu oyo baza na mikili ya libanda la magie existe partout, poto, wapi, partout dans le monde. En tout cas, oya rozana besoin ya makambu, jise katanga yeyo. Biso oyo to banga ka makambu ndenge na zo banga boina moni yango ndiri kindoki, jise katanga sikoto tu neza kindoki to eza magie. Mais papa journaliste Bere Rouge di Congo. Bon, motema ya mama Karine. Kindoki na bango, basala ba kindoki na bango wana. Okende kuna komo senga yo batu. Oyo ka bande ko mais yo lobi na ngai, yo lobi na nga boye. Peuple congolais partout dans le monde bazo lobana bazo bengo na poto ke o esprit moko boye azalaka na ndako ya fali esprit wana soki kombone nani bolobi Marie-Jeanne Bololé na Marie-Jeanne Bololé loko moko milimo mabeza la kati ya lupango na yo mais tozana cameraman na zawana ko ndikozwa
ba image ya Marie-Jeanne Bololé azawana aza esprit ya mai babengaka madame de l'eau Marie-Jeanne Bololé akotanga na mai abima na mokili azawana na ko permettre que nous ba image mais ngai naza mutu ya ba artiste nyonso ya mboka na biso congolais ngai ba musicien nazalaka na bango bien ngai naza pona ko bebisa réputation ya ba artiste musicien te parce que Fally c'est un grand homme aza mutu oyo azosunga pe peuple congolais azali oyo asalaka mabe na batute aza Fally Ipupa aza mutu akotanga na ba débat kilikili ya batute aza mutu aza polémique te asalaka musala na ye en tant qu'un grand artiste ya mboka na biso Congo et même nga nalingaka ye c'est yango mone nazobeta bino sini oyo voilà aigle même so dalil boso ya jipi nanga toujours komona aigle donc nga naza pona mutu nyonso nayebisa bino mpona makambo affaire egola ke akosala plein na stade de Martyrs tanga betaka avant même abeta na lubaya maître JC Katanga balobi ayaki ko consulter yo pe bino bolingaka oloba vérité te to solo na vérité to comme na biso ko chité balobi ke frère egola ayaki ko assister yo ko consulter yo pona osimbela ye makambo stade parce que yo pe kaka muto simbaka Fally na Martyrs esengaki balongola eloko wana d'ailleurs kutu na ko informer bino bat baloba ke Fally tango asidisi Martyrs na ye yo okendaka ko longola eloko moko kuna oyo faire ayeba ki nde faire pa yaki ko luka yo pona asala toujours plein mais bolinga koloba vérité te maître yebisa quand même balandi ya chez Mokonzi officiel ba na poto partout dans le monde mokili mobima bozolandanga je pense que bopesa nga confiance et nga pe naza na confiance na bino bana mboka na biso Congo partout dans le monde ngai naza docteur spirituel rôle ya docteur spirituel faut ko garder ba secret rôle ya un docteur spirituel ko kotaka na ba débat ya buzoba te. Donc ngai nazo bisabino ke nazali docteur spirituel ba preuve ya ba rituel na ngai yango. Na auto laksabino preuve ya bougie. Na bisibino ke bougie oyo na tie malédiction na kati ya bougie ko kufa yango moko. Peso ke kufi lokola malédiction za na kati ya bougie. Avant bougie pela il faut malédiction elongwa. Bere rouge di Congo albité. Ngai na ndimide ko kufa. Mais na présence ya yemoko bere rouge un grand journaliste mboka na biso Congo biango wana bougie kufi paye moko na biso pelisa ngwa abundani ko pelisa bougie et pelité cameraman dans Zolanda mais na longoli puissance à magie ya ma réduction na biso pelisa a pelisi yango c'est-à-dire bana mboka bana Congo partout dans le monde bana poto mokili mobima na pesi bino mbote et loko nga na zo bisabino faut bo consulter ba vrai docteur spirituel tango moni mutu wana aza charlatan ayebi musala te ko consulter yete parce que ba rituel oyo na auto laksango papa journaliste ba to sokolo ba non ko za na ba livre ko sa elokote non même ba avocat ya mboka na biso bazo plaider à travers ba livre ya mibeko en dehors ya mibeko ko plaider lokote yango moni nazo présenter ba secret ba grand exorcisme nazo lakisa ba rituel oyo c'est pas facile. Ma grand rituel yango. Comment maîtriser la magie? Jango, tu peux lire. Comment maîtriser la magie? Hein? Original. Et si quoi? Ceux qui osent en pouvoir te livre ou comme le échantillon, osent ko ça la monter. Mais loko langa la za initié parce que magie faut la initier. Et puis comment ko activer ba rituel, net ba rituel au fait à l'activer. Ceux qui activer en côté et ko ça la te parce que ça vierge. Mais un vrai docteur spirituel, il faut un rituel. Il y a un grand secret. Yango, t'as la rituel yabou. Il y a une Bible magique. Je sais qu'attends, ceux qui m'ont besoin, il y a makambo. Est-ce que vous avez besoin de la prière par téléphone? Ceux qui m'ont initié na musika. Ceux qui m'ont initié na musika na ko initié. Est-ce que vous avez image bien? Ceux qui mutu alinga initié na ko initié na musika mais ba grand monsieur obazo landa biso partout dans le monde obazo mona ba rituel oyo bato boania o pendanga la betela ka tolo bato mayelo bazo landa biso à partir ka bazo mona rituel on a bisa o beret rouge bazo lo balija non c'est un vrai docteur spirituel événement on a la question c'est pas facile hein oko tambola na bangange belo ko sala be mission na bango nganga moko te ce sont des charlatans. Nganga mon côté à côté la koboma bougie. Je sais qu'attends to comment citer pour na tokende vraiment vers la fin na qui na tuna na moni oza beaucoup plus ka na signe ya Fally. Mutu neza lisa citer na musique na minute oyoyo.
nani penozo sentir que assez mingwenda musique na minute parce que biso tozo rakake na musique comme na numéro 1 numéro 2 na minute oyo yo moko yebi pena kete pechu wana za makambo eza nani bon ngai nazo bisayo en tant que docteur spirituel ya liboso iza Fally Ipupa ya mibale wa poya ke pa na yo non nazo opposer nga question po yo nde muto simbi non nazo bisayo ya liboso ezali DiCaprio Fally voilà Fally Ipupa pesa Marie-Jeanne Bololi voilà ya mibale na mboka na biso Congo Jésus de Nias Ferregola bozolanda ye wana zande konanga ozolanda ngai Ferregola zande konanga siko jise katangi loko nini oyo Fally azana ngo o faire azangi nango na niveau ya spiritualité na boyebi na yo bon na niveau spiritualité toko comparer musique ya batu te mutu na mutu azo travailler na lulenge ya yebeli musala na ye. Est-ce que vous comprenez? Awa iza maloba mais côté na bango iza misala artiste nyonso ya Monique ya linga sala kombo aya pananga grand maître J.C. Katanga docteur spirituel koyoka sonité naza papa ya banebele et puis cadeau nazo pesa na peuple congolais Beret Rouge un grand journaliste mboka na biso Congo landa yango bepe panzango mokili mobimba maman journaliste maman na biso une grande dame maman Karine Mokonzi landa bien ba joueur nyonso ya poto ya Congo ba équipe nyonso na osala bino kisi ofele je sais katanga tout raté mais na lobby yango na bimisi secret ezali cadeau na pesi et pas ya na chaîne ya mama Karine Mokonzi donc Beret Rouge azola nanga di Congo na lobby boye na pesi cadeau na peuple congolais mokili mobimba na poto équipe nyonso na kosala match na bango gratuit joueur nyonso vita imana olingo chabi yaka ochaka bite yaka grand maître J.C. Katanga zo benga bino tous les bas grands joueurs boya ebele grand maître J.C. Katanga le docteur spirituel donc vraiment nyonso ezali yo mwasi obimaka osalaka ba vina yo kenda ba pullman ozozwa mibale ya bien te ya mbongo ebele kobanga te somba mafuta na yo yaka nango grand maître J.C. Katanga zali ba témoignage eza ebele J.C. Katanga to chité déjà na ngaki na tuna bato ba pousa na vers yo ezalaka nini oyo sengaka po bato misu baloba na kende kuna mona lobi mwana kufi lobi nde kwa kufi bakise koma kama makamna bango koma ya ba makila na koma osilisa bato ezakaka lisolo kaka to eza nini pona muto approcher mais na lobi boye kisi oyo ko somba na mbongo ezali mais soko moni pe na kati ya libota na bino ezana bato bazo nyokola bino na kindoki bakanga bino bozala noko moko bo akanga bino a bloquer bino mais bote kaye bozo mbongo na bino est-ce que mbongo akisi eza mabe mbongo akisi liamaka et ben na répéter akisi to akisi te non pour te faire du bonheur salemaka pour te faire magique ezali valise magique ezali mbongo akisi eliamaka donc mbongo akisi ezali pe existaka la mystère existe. Je sais qu'atango kokyo lo banini na baimboka nyonso bakozwa libafu ya kolanda biso na bakeso totuni na ototunite o mekanan ko expliquer bango ba ndenge nini oyo yo bakoki kokutana na yo pe adresse awa précisément tozali wapi. Merci awa nazali na Kinshasa na ville ya Kinshasa na précisément na commune ya Mongafula ba numéro na nga nyonso ya téléphone le grand monteur akotia yango wana bokolandango mokili mobimba na pesi bino mbote mokili mobimba pe na pesi mbote na papa na biso président de la République Mukwantombolo président Fachi Beton pe première dame na biso mama Denise Nakero wazo bombela biso papa Fachi Beton na pesi mbote famille présidentielle nyonso na pesi bino mbote na pesi mbote na ba autorité nyonso ya mboka na biso Congo. J.C. Katanga docteur spirituel ngayo na lemba na galikambute na lemba na galikambute nyonso zoluka ezali nazali docteur spirituel ozana poso vanda na ebonga na yo batungisa yo te ko banga te nazali ba guerre ya este bozala kimia boto pesa confiance na mokonzi ya mboka yaza mukengeli ya ba congolais azoloba malakambu wana atie mai na monoko te aza président ya Bwania aza mayele c'est un intellectuel alobi to pesa ye confiance président de la République Mukwantombolo Fachi Beton to pesa ye confiance oyo alobi ekosalema pe mboka na biso bino bato bozangi misala ezoya
bino bato bozangi misala ezoya parce que président na biso aza na makasi oyo azosala boyebi te parce que boza na kati te bino bato boza libanda botika kolobaloba ebele topesa confiance na chef de l'état mokonzi ya mboka topesa confiance na baautorité nyonso ya mboka na biso Congo mboka na biso ezobonga bokoya kobetelanga masoloki en tout cas docteur spirituel J.C. Katanga nalandaka bémission na makambo lobaka pour na chef de l'état en tout cas oza na raison topesa confiance na mokonzi ya mboka sur plan spirituel ngai docteur spirituel J.C. Katanga nazali équipe nyonso ya mboka na biso Congo ezali banda mboka boya na kosala gratuit wana cadeau. Fidèles abonnés de chez Mokonzi officiel bino moko boyoki J.C. Katanga ye azali mutu oya simbaka batu nyonso ba homme politique ba musicien ba joueur batu o bazali na ba problème na famille na ndaku mwana bela liboma mwana yo kakate mobali akima yo ba mibali ba prochaka yo te balobi docteur spirituel azali wana pona ko répondre na ba besoin na bino nyonso donc ngape na yaki kaka na ndenge ya koluka ki cherche pona ko lakisa bino oyo bolingaka biso surtout na bémission na biso oyo to lakisa bino parce que ngai pena information na yela ki apena yo ki que non J.C. Katanga mutazo préparer double martyr ya fali di Cap la merveille parce que ceux qui total même na mutuka na wana bacha nani ya aigle liboso wana ya ngonga na yaki ko interviewer pona koyeba réalité soki ye pena asalaka musala ya solo to ya lokuta po ba aventurier ba koma ebele en tout cas to tu komona démonstration oyo docteur spirituel asale biso ya oyo to tu komona en tout cas il y a pas match il y a pas photo na bi que prochainement tout to rezoa tant vraiment ya ko mona lisusu ba démonstration ebele parce que ye azali docteur spirituel boyebi ke biso to bangaka vraiment makambo biso na bakarini to bangaka mais tiko kota wakaka to koti parce que nzamba zana biso po siko to koti ezali sika ya makambo mususu bino moko bozomo na prêtre ninga lati mais to chite na biso na ebite liloba ya suka monde la fin na yo pona to silisa na biso. Merci cameraman zwanga bien Mama Karine Mokonzi. En tout cas, ngai J.C. Katanga. Nazobeta sete na pesi na yombote ya makasi ya respect na libota no mobimba. Docteur spirituel J.C. Katanga ngai. En tout cas, pesanga confiance na chaîne na yo na ye mobimba. Sodano ye, ba sodano ba ye, beret rouge. Malgré na regretté aya antenité hein. Au beret rouge faza la pena beret rouge ponga la zobeta sete, beret rouge du Congo, mais beret rouge du Congo aye tenue de brailler en tenue civile à la roi Djika donc nazo comprendre été mais ok au lieu à la béret rouge à solo pour bana poto ba tetia ko sakanate fallait ba mona peda le véritable béret rouge ndenge na mona gena bémission prochaine émission to roya pena na nza komba o to mona loso ndenge nini ezo kalingama na kati ya mafuta béret rouge o ya la takabiso to benga ngo tenue makasi voilà ko tenue makasi phare de ses agités mais sikoyo aye tenue de brailler pour comprendre donc pour comprendre l'émotion mais ngai naza toujours docteur spirituel J.C. Katanga Mama Karine Mokonzi pesanga confiance ngai docteur spirituel nazali okotika la koyoka sonité na chaîne na yo moko moni makambo bougie soda na yo apelisi bougie et na tie malédiction bougie ekufi et na yebisi ata opelisi yango ekopelate yango wana atie kiteti na ye ya kibonzoto ponga la samuta molimo apelisi yango pe bougie moye pela ezate na longoli malédiction bougie peli na pepele do bougie yango ezoko pela donc sans problème donc un coup une flamme sans problème bana poto yango yo ezate ya ko umela lisusu rien mais au mona me bougie zaki na malédiction donc pour bon bougie faut chabu obomi opelisi bo yango wana donc c'est-à-dire pouvoir ezali ba rituel on azana ngo eza ya ko sakanate bana poto na pesi bino nyonso mbote mukonza mboka to pesa ye confiance ba érosion ya mboka na biso ba inondation ngai docteur spirituel J.C. Katanga nazali pona ko silisa yango donc bo pesanga confiance naza pe papa bana donc bo kanisa te ke J.C. Katanga za papa bana te yaka vivi. Voilà, maître J.C. Katanga c'est un responsable, c'est un père de famille. Tout baloba côté yazo pesa bato kisi ye moko bana na yazo battre la main. Voilà notre petite fille mwana kitoko bozomona mwana kitoko ezola kisarate. Esa mbote na bato bana poto ba bonjour.
Bana poto. Bozomona yewana mutu wa misala mais azana bana nae c'est un père de famille, c'est un responsable. Atangi sarabana bana balobara français bien bazo kine na classe avivaka vie na bien ndenge tozalaka kala il faut mona kaka kenganga za mutu moko ya pasi mutu moko asufaka lelo yo batu bazana ba mituka na bango en tout cas na za sur déjà to silisina maître JC Katanga docteur spirituel oyo biso tozwa ki temps vraiment ya ko partager naie fidèles internautes partout bozwami en tout cas c'était votre humble serviteur Béret rouge de la presse soda moko oyoyo atambola kapona kolakisa bino ba vérité cachée et na ba réalité cachée. Béret rouge lelo azalaki na sanctuaire ya maître JC Katanga pona ko interviewer selon ba demande ya bato basenga ki en tout cas merci na ba union so bazui chance ya kolanda biso partout dans le monde. Béret rouge na bino yeyo ba numéro ya docteur spirituel bokomona en tout cas toza vraiment awawa prochainement bokolanda biso a toza ba démonstration mosusu en tout cas pesa mbote na Ange Malonga mwana nanga za na Paris lelo azali chef d'entreprise mwana nanga Ange Malonga na pesi mbote donc vraiment naza na bani beli na pesi bino ka mbote bino nyonso a numéro nanga yango wana 089 43 22 704 081 84 121 donc tous ensemble merci à la prochaine. s'abonner biso tout chez Mokonzi officiel pour avoir information sur Karim Mokonzi la baronne Nayeli Susu Toko Bunda Nanzoto te